Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba maman ile alitu. Na pesi mo ba mbote, ba ebwe, habari zenu. Mko wazima, buli bandeko nanga est-ce que boza bien malukai? Bandeko nanga boza bien? Boni kimi ezali? Santé eza bien? Wabili maman ile ça va? Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe mawazo batela kimi ezali. Bino pe na côté na bino kuna ndenge ni kimi ezali? Est-ce que bon madame? Ponga yi ça va? Naza na kimia. Tout va bien. Par la grâce de Dieu, nous avons mangé batela qui est ezali. Bon comme la komelanga bo bisanga pe que tout va bien. Pour na sepela na na sengo soki ba bangai ba komelinga ki mameli ani tout va bien et ça la ngea sengo parce que bino nenge boza wana bosi bo moni kende kona bino azama lamu ngapi na ngako ba ki ba bangai ba nanga bazama lamu que ça la ngabia et ça la nga plaisir et puis ça nga sengo makasi. Merci mais na bino surtout au bo disposateur no pour na table misha maman eli ani tout. Merci na ba komelaka ngai. Merci na ba oba portanga conseil. Merci na ba oba soutenir ngai. Merci d'avoir oba partager na ba émission na bien en tout cas merci na pesi bino longo nyama todo na pesi bino vraiment matondo na pesi bino toi ce qui dit là na pesi bino accent sana hein na pesi bino merci beaucoup na pesi bino merci beaucoup en tout cas na ngito solo la moi muke bandeko eloko na ngito solo na bino bomoni na vandi boy na vandi wapi na lieu sacré na vandi wapi na vandi na mbetu yona ina to sona bio ka makambo oyo etali mbetu eza sans tabou oyo tozoke solola na bino eza sans tabou eza makambo etali mbetu yango makambo tozoke ndoko solola ngai na bino na mokolo ya lelo ndeko mo akomeli ngai na ba commentaire na zongi mingi mama il est préparé pour le mariage on to ba na se préparer tout petit quand préparons-nous pour le mariage jusqu'à quand on va se préparer n'ai expliquer boy. Préparons-nous pour le mariage, ezali concept ya émission. Un concept. Préparons-nous pour le mariage. Tout sur la makambo famille, tout sur la makambo mabala. C'est un concept ya émission. Netu sko tout sur la makambo o etali mbetu. Mingi makambo mbetu liyo sakira mama mabala ti. Ya onde otunto sur la nabino sikoyo. Pa mameli ya nitu na concept. Tant que dans l'église bana bana côté ya bino na Genèse na Apocalypse ba matin non yokate ba pasteur nyonso ba te Genèse tin Apocalypse Genèse tin Apocalypse Genèse tin donc ça répétitif ça qu'on se répéter toujours donc koyoka matin ya esila ka ti to solo na sikoyo na vandi na mbeto po to so makambo ya mbeto na yeko so na ba ndeko na ngai ya basi to lobeza santa awa kaka na kine awa kana bitambola tambola so na tamboli na kutani na ndeko moko ya biso ya poto me azalaka na mboka oyo tobengi Suède ndeko na mwasi tovandi na ye tobalosola tokutana kine place nga nazovanda na nsima na nga awa eza na mall nde to ba centre commercial mall mo eza ekitoko makasi awa bengango mall me tobi centre commercial babengango awa mall mall wana eza koma kitoko tutiye nyonso mpenza oza nango posa poto nyonso eza na kati eloko oso oza nango posa eza kuna na kati ya mall wana nde nakenda kotambusa mwa makolo moke nde tokutanaki na ndeko wana na kati ya mall mama nde tunamoni oyo esalinga bien makasi namonaki deja naza abone na yo namonaki deja koza na kini me kokutana na yo boye farafara elokoba na kini nde tokutani farafara boye esali bien mama toza na mwa 5 minutes tovanda tosolola ngabi ya pati sosi tovanda tosolola mama nde tulikambo na zo biso eza likambo yanga moko oyo ekomeli ngai moko mama Eliane partage mpe na bato mosusu parce que nayebi ke bato ebele baza na kati ya makambo oyo me mingi balobaka te mpo makambo mosusu koloba yango ezalaka soni surtout makambo ya mbeto ezalaka facile te mpona koloba mpo tobengi yango lieu sacré eza place moko ezalaka na bato mibale misato te mibale kaka abi mama nito na Suède kuna mobali nanga azolaki ngai mbanda abi mobali na ye azolaki ye mbanda sikolo kwa mobali na ye azolaki ye mbanda abi te nga fona bunda kobunda na makofi te il faut na bunda libala na ngai na conserver libala na ngai na batela libala na ngai mobali akokende nga ka boye te nga fona batela libala oyo sikolo kobatela libala ezaki ya nini atindi awa mbongo na Kongo epai ya moninga na ye ayebisi nga ntuka na tina camarade na nga mbongo na yebisa mpo camarade na ngai eloko nga na kosenga na yo
kende pa ba mama na ngambela ndenge to yoka ka bato basala ka ke soki ba mama na ngambela basali mo eloko ekangaka mobali na nga seli kindumba na lingi mobali na ngai akende te aboya nga te na ngena kanga mobali na nga alo kende kozula nga biloko ba mama wana moninga ke ya sombele ba poussière wana akamati atindela keta atindele pe na poste asali mwa courrier atie mwa biloko ya mike biloko wana atindeli ye ayebisa bandosa nini abanda kobaka na nzoto ya basi soki obwaki na nzoto ya basi ndenge wana ntango bokende na papa okomona papa osa nini papa kosepela kobosa na mwasi wana pa na yo kaka nde papa kozala debout soki papa ki kote mosusu aza su debout te mosusu yuso abisa bi omona nzoto ya bomwasi zwa Gillette kobanga te na nzoto ya bomwasi kobanga te zwa Gillette kata Gillette na nzoto ya bomwasi zwa place moko kata bapusi wana mosusu tia na kati ya nzoto no ya bomwasi so tia na nzoto no ya bomwasi okomona papa akotingama yo apesi mosusu abaka na nzoto ya bomwasi mosusu akata ye moto aza na Suède atindi biloko na Congo na camarade na ye camarade mpe azwi biloko azongiseli ye moto aza kuna na Suède asali ndenge camarade nayebisaki ye abaki biloko wana mosusu akati likolo ya nzoto atie na kati bakende na mobali boye foko mbala yebisani yango oyo nini yango komi mai boye oyo bamizali bazala na pudeur te toza mpe na kati ya sans tabou tolobango ndenge ezalaki nde bayebisana nde na bayebisa bino ndenge yango komi mai boye nakomi mai moke abi mameli ya moke mobali pangusa nano mobali mbala liboso nani yokomi mai boye oyo nakomi mai te mai ndenge nini pangusa apangusi 2 jours mobali alia susu mo nzoko na ye mai pangusa mbala komi mabe ozosu ndenge ozalaka te okomi mai boye ekomi kaka pangusa omoni yoko ngalinga osangana na yo te nelinga osangana na yo te mpona boye avant kuta ozalaki bien mais sikoyo mpenza okomi kaka vraiment mai lolo ekomi kaka pangusa c'est quoi ça mobala alingi lisusu kosangana na mwasi te alingi lisusu kosangana na ye te mpo nzoto ya bomwasi ebebaki biloko oyo asumi na mbongo atindi na Congo bapesa ye biloko batindela ye mpo yakanga mobali atiango na nzoto ya basi abaki yango na nzoto ya basi mosu akati nzoloko atie mebebisi ye nzoto na kobebisa ye nzoto na kati ya nzoto ya basi abandi koyoka ngo nini mokusa na kati abandi soki abandi kokende na baperiode na bamama tozala na baperiode ya mafuta mbila ebimi noir periode na ye ezala rouge ndenge ezalaka motane ebimi ya mwindu noir baventre pasi ebimi ya noir baventre komi kosala ye pasi baventre pasi oyo ezalaka rouge lelo komi ya noir baventre ezoswa abi nakende hôpital nakenda urgence po douleur abi mama nito douleur oyo nazalaki nango nana ata na botami ata douleur ndenge ata na kobota na yoka yango te nakende hôpital akeye hôpital na Suède basali baexamen batala boye début ya cancer ya utérus début ya cancer ya utérus bayebise madame moni pourquoi bamakili ezobima mwindu selo baanalyse tosali oza na début ya cancer ya utérus yango ozoyoka pasi ndenge wana akende kosuba pasi asala boye pasi makila mwindu biso na début ya cancer po tosauve yo il faut tolongoloka utérus solution mosu akosala eza te il faut ka tolongola yo utérus mama nitu na libala
na botika mwana moko naza nanu na posa ya kobota siko na osani malade ekoti nzoto il faut balongola iteris na expliquer mobile na ye ndenge nazawa il faut balongola iteris parce que na début ya cancer bala oui balongola na ozo na ese généraliser kufa na balongola iteris ma mama sho ezaki te balongola iteris mama na trika na mwana oyo moko na komi komituna eske biloko na bakaki wana yango mutu ekolukelanga problème te à part kobaka biloko ya apisaki abaka yebisaki ebakaka mpe na citron moso obaki biloko moko baka citron alandi docteur na ye moninga na ye oyo ye atindaki ekende kosombeli biloko ya bokoko mpo ye abaka na nzoto abaki biloko wana abakaka mpe na citron mpo akanga mobali. Mon peuple périt par manque de connaissance. Lelo oyo maman neti balongola nga iteris. Biloko wana ya cheki na nzoto yango ekoze problème. Nzoto oyo eza fragile. Nzoto ya mwasi eza fragile. Nzoto ya mwasi erecevaka ba microbe ebele. Ataka na baignoire no ya pamba sozo sokola microbe soki eza ezongola na nzoto. Toilette microbe ezonga na nzoto ya mwasi. Mwasi aramasaka microbe makasi koleka mobali. Mwasi alokotaka microbe na nzoto ne ya bo mwasi mingi koleka mobali. Mobali asubaka na za ya kotelema. Mwasi asubaka na za ya kovanda na bassin avandi na nini na kive. Mwasi azoka microbe koleka mobali. Siko biloko oyo epai basali yango dose nango epai batuti ocha ba poussière ocha ba citron ebelisi iteris tika na mwana moko akina na posa kobota iteris elongo mwasi soka na trompe moko akobota mwana po iteris yango esimaka mwana yango tebombaka siko eza te suite ya nini bichacha bibaka baka bibaka baka bibaka baka nzoto ya mwasi basukolaka mwa ata na savon te savon oyo ya savon bakotisaka savon na nzoto ya mwasi te mpo nzoto ya mwasi eza fragile bakotisaka mwa ata savon te savon oyo ya savon batiaka na nzoto te ata baintime wana tosolaka na nzoto sokola na balèvre likolo me na kati nzoto bakotisaka yango te bibaka baka soki oza na mobali no na ndako eke omoni mobali na yo aza kotambola aza kobima libanda elakisi kaka te ke eza mpona nzoto no ya bomwasi yango nde fokangela mobali soki azalaki ndenge wana nde bandumba nyonso bacheli nyonso oyo bazanga na boulevard awa nde bango nyonso tu modele banikunaka modele batiaka bibaka baka modele banikunaka nde ndumbaka na balabala te nde mibali nyonso oyebanga na basi ya ndumba nde bazwa basi wana batia bango na bandako babengani basi na bango bazwi basi wana basani batia bango na bandako me soki mobali amonaka kipo asepelisa nzoto faki pa ndumba asepelisi nzoto mazana mwasi na kati ya ndako mobali akoza azwi mwasi libanda akende na pratique akende na ndenge nsima ye akende na mapeka ye akende na zolo ye akende na munoko akende na matoi azosala ngo mpo aza mwasi ya ndumba balabala esika moto nyonso to alekaka me na mwasi na ndako akendaka nde na nsima kuna te akendaka nde na monoko te akendaka na miso te akendaka na matoi te pourkui mpo azobatela mwasi na ye aza korespecte mwasi na ye soki basi oyo ya ndumba oyo ndenge banikunaka loketu ndenge ayebake nakende mobali fo nakende na gauche nakende na droite nakende boye nazonga boye nasala boye nde basi ya mabala nyonso to bapesa bango libanda basi ya bandumba bakota na kati ya bandako kokanga mobali eza sexe te non sexe eza plaisir moko ya seconde kokanga mobali mwasi aza na kati ya ndako ya libala il faut na tout d'abord ba pourquoi na bala nabali mpo na nini pourquoi nangi nazala mwasi ya moto pourquoi nangi kochange mibali te pourquoi nangi nazala mwasi na kati ya ndako ya libala
ce qu'on sait comprendre pourquoi le monde a dans quoi libala on a dit ba norme ya libala obi ke moi si face quoi na tongo moi si face quoi na pourquoi ba la question ma ya malili mais ma ya moto e bonga kana nzoto te ce qu'on sait sur la ma ya moto na nzoto nzoto elembaka ataka ka elongi na biso ya pamba ce qu'on sait sur la ma ya pio na elongi okoza matama noka bieka ngama lokola ya ngabo. Mais si vous avez un moto, au tchèque déjà peu hydroquinone, aux yeux longs, au problème, au ce qu'on a un moto, au commun a possessé un et l'embi, possessé l'emba. Ceux qui possèdent l'ongue, l'emba. Combien de fois vous avez besoin de fragile, ce que vous avez un moto, que les mandingues nini. Ce que vous avez un moto, que les mandingues nini. Vous avez une viande, qui s'appelle un moto. Quand vous avez besoin de viande, ce n'est pas un moto, comment? Vous êtes bon kana maya malili. Libala ezaka sexité. Sexe eza plaisir oyo batu bozwa na air bokenda ko lala na air moko bobona intimité ne bozwa plaisir ya kosangisa nzoto. Libala eza comportement yo mwasi. Mwasi na mobali soki bokutani. Yo c'est pas un comportement à mobile. Mobile c'est pas un comportement ya mwasi. Sexe est en la deuxième position. Mwasi sukoza na kwa libala. Oyebi ko nikunaka. Moza mwasi moko oza mal poli, ofinga ka mobali, olambaka te, ozalaka gentil te, osala makambo malonga te. Mobali ko bani. Yo kutu. Ngana na mutasa ebisa mobali biso yo kuta par mbeto. Oze le côté. Moutassa ebisanga ke mobali nese yo apart mbeto ko oze le côté. Or mbeto est en deuxième position. Bon moto na yo foza na batou. Bon moto ki bon mwasi na yo foezala. Mwasi moko oza bien, oza posé, osala kana yo, oza respectueuse, oza mutu moko oyebi ko lamba ya mobali, oyebi ko sona mobali, oyebi ko sokipe na mobali, biloko wana nanu. Soko yebi yango, tango ko yesko ko bakisa ya mbeto, okomi complète. Parce que mbeto eza nango plaisir moko eza passager. Ya plaisir moko eza ya seconde. Mbeto kaka te moto kangaka libala. Bokokoza na mobali na mbeto. Bosani yeso bokosala. Ali o na makolo. Yo pole na makolo. Ali o misapi. Yo pole misapi. Ali o miso. Yo pole miso. Ali o munoko. Yo pole munoko. Ali o matoyi. Yo pole ye matoyi. Mais tant que vous avez na fantasme na bino wana ce ko fingier ko zambata ko fingier ce ko le bine mabe a ko répondre mabe. Pourquoi? Parce que plaisir wana et c'est les gars qui déjà et c'est sili et comme vie mususu vie à chambre à coucher et ça vie mususu vie il y a libanda il y a salon il y a cuisine et ça peut vie mususu et ça ka vie mon côté. On a besoin de ceux qui kaka libala dépendaka na mwasi ya mbeto de banduma bakana balabala te basi mususu azali ke na mbeto azane penza azana ye penza makasi na mbeto te mais comportement na ye evandisi na libala ya mbona mbali musoki na wapi libanda sepesi na ye nzoto azongi pa mwasi na ye. Azo se pèse peu moi siné mais moi un plus ya zo lingana azokango wapi azokango libanda pour moi sina moi si ana ndenge na moi sina moi si aibi ndenge na kosimba mobali na moi sina moi si aibi na ko sa po exciter mobali to na kati ya msha sans tabou moi sina moi si aibi na ko faire exciter mobali na moi si mususu aibi na kosimba mobali na moi si mususu na beto aibi na ko sa po lelisa mobali na moi si mususu na beto ayebi donc mutu na mutaza na ndenge na ezo ko basela ko compétition ti. Ils ont monté ngana liki on ezala kana ngote bandeko. Bolingo ezali mitema mibale elingana. Wana ezali pona koyebisa bandeko oyo bayibi baka. Bana awa bazama kasi na kobaka na yebisibi. Balingi kobaka kala eke vandela permanganate. Ba vandela ba permanganate balingi koboka yo ebite mikolo kanga nzoto ti. Kanga nzoto wana nini babaki kuna na se et déminé bazonga ka vierge basi ya kini bazonga ba vierge
soka linga zonga vierge akozonga vierge bana ba technique ebele ocha mbonzi ocha boye melelo ko boye ndeka batata bazalaka ke ya batata yango oyo soki papa ameli okomona konyoloka malamu okomona kokoma bien yani boya kotelema akozala pa koumela po bapapa pe bazali ke kaka 2 minutes asanzi na ye baza na bango 2 minutes asanzi 1 minute asanzi 2 secondes asanzi bazali. Alors pour na ko arrêter papa sanza te yo basela bango ba nzete pour asanza noki te ezala précoce te yo basela bango ba nzete que soka meli mo nzete oyo ationa mo kati ya masanga ameli mo ali mo likasa sali boy epesi force ya nini ya kibomo bai siko basi siko bazokende naona ndinga wasala nini ya kobaka po mwasi fuka ka baka abaka bakata ye banzoloko atia na banzoloko bandeko maladie ezokota na kati ya nzoto bandeko basi ndeko mwasi oyo yebisaka bi mama elia nitu beta ba mama matoi bibaka baka balongola uterus pona kobaka uterus ekende na fula tikalika mwana moko abota kama musunza mbaba ko bata nimisa tomine ye moko abebisi. Pourquoi ake kotia biloko mwana kati ya nzoto oyo ebebisi nzoto na ye mwana mwasi oyo ndeko mwasi aloba na mama nitu aleli atengisi ma ya miso abi bozobo nga na sala mama osaka bémission sola na ba mama pesa conseil parce que baza ebele batindaka ba poussière ana Congo ana poto batinda ba poussière bapesa ye pona tia na nzoto kanga mobali non bongo ba jeune fille bana miki babalaka baza miki bazokola na mibali na bango bon pe tia biloko wana na nzoto. L'amour c'est le cœur, ce n'est pas le lit, c'est le cœur. Le lit fait partie seulement. Tant mobali ya kobala mwasi ceux qui mobali azu mwasi et que ba fiancé en bonne et due forme bakenda na mbetu te bakendaka na mbetu te ezakande ba comportement mobali ota mwasi na comportement nini est-ce que mwasi aza digne na kokotia na ndako mwasi pa ota mobali na comportement nini est-ce que mobali na koko vanda na ye libela za pe papa ya bana na nga ezala comportement mobali imagine kana te ke est-ce que mwasi na mbetu aza boye est-ce que na mbetu akobala boye akonikuna akosala boye eloko ne yakate eyaka soki bato bakomi esika moko bana na biso mike babana ko poni bana ba bazala ba manda te bana to bali sera ba jeune fille ba 25 26 na bana ba 30 ans to bali sera oyo bazaka toujours na ba chérie na bango et pourtant ko tona baba na biso apoto ko so mai mana pe mo pe ba yeba na bango so mai mana te mais bazana ba chérie na bango toujours bazolingana mais biso ba mama ou biso ba mama né au Congo grandi au Congo parti en Europe en âge adulte oyo kaka bibikaka nasaka sikoyo na nini na ba poussière nasala sikoyo na nini na banzete bongo ba jeune marié mobali moi ça na 25 ans mobali 27 ans mwana mosa na 23 ans mobali aza na 28 ans bana na basaka biloko boko mona bango bavandi bolingana tolingana mobali nanga nazaka na 20 ans ça fait 12 ans on est ensemble ça fait 18 ans on est ensemble bana na biso wana est-ce que bachaka ba biloko wana biloko eza kobebisa nzoto eza biloko bebisaka nzoto ndeko mwasi balongoli uterus bibaka ye moto ayebisaki abaka mabebisaki ete po akomaki lolo akomaki mai mobali abayaki ye akomaki kobimisa mai azobimisa mai et pourtant ce n'était pas une femme fontaine akina une femme fontaine te azalaki femme fontaine te makomaki fontaine mobali abali yo bovanda kozaka na fontaine te oke kobaka komi fontaine est-ce que mbala osepano lisusu ebongi mobali oyo abana mosabike na bala femme fontaine est-ce que mobali akosepano lisusu mobali akomi kaka pangusa nano mobali abaye pangusa suka nango ndenge toza boye na mobali baboyana mobali oyo azwaki aki kotiela bibaka po akanga ye ntango balongoli uterus bavandaki mingi te mwasi abi une ane kokaki te bakabwanaki na mobali akei
akoma kopesa faute epai ya moninga na ye. Moninga natindelaki biloko mabe. Nzoto oyo mutu na mutu na modele ya nzoto na ye. Toza basi toza na banzoto ndenge moko te. Alokola posa nzoto. Ya na mutu mosusu soko asimbi hydroquinone azaki mwindo apakoli omona yakomi peau jaune. Pona yekomi jaune. Okomona mutu mosusu azaki mwindo atie hydroquinone pona yekomi rouge. Poposa na biso nzoto ezaka ndenge moko te. Ya pe nzoto na biso basi. Mwasi mosusu aza monene, mwasi mosusu aza moke, mwasi mosusu aza ronde, mwasi mosusu aza na bassin, mosusu aza na ye plat, aza na ye libaya. Soko omona oza libaya somba na yo buchu. Soko olati buchu na yo. Mutu koyeba te kolati buchu. Bobo mosusu ama forme elamba. Soko omona oza nango te. Me bibaka baka. Iterise kei libala ekufi. Atikali ndenge wana. Mais tant que c'est na camarade na ye. On a dit que bloko nzaka ndenge wana tant mosu utiliser comme ba habité. Oyebi se kinga ke na tia na kati. Oyebi se ke moko na tia citron. Oyebi se ke na nzoto na biso basi kata tia pe poussière na kati. Bandeko. Atabi no moko. Mai eza nango. Mai eza ya pio. Sikona mai. Voilà le kolonga to sona bino yango wana. Oyebi se bino ba mama. Bibaka baka. Kanga mobali na comportement na yo. Kanga mobali na kolamba. Soki bwana lieu sacré. Lieu sacré pe kokanaka pété. Lelo kokosa lango 10 sur 10, lobi kokosa lango 8 sur 10, lobi kokosa lango 6 sur 10, okoke na 4, okoke pe na 2. Parce que mikolo surtout chaque jour n'est pas dimanche. Mikolo surtout kokanaka te. Et dépendaka na moral, et dépendaka na humeur, et dépendaka pe na amour, et dépendaka pe na ndenge mutu azali. Bonso ko beta match omona maman gagner papa, o gagner papa. Comme ça on a pensé papa ah, c'est qui en forme té. Ah le ndeni boy quoi na qui en forme té comprendre ngai. Eze loko moko ya lié sekio beto, yango te de kangaka libala. Yango te kangaka libala. Voilà le kabinga to sona bino yango wana. Botika bibaka baka. Mosika ngo ya poto. Otinda ngambongo na Congo. Basombelo bibaka baka. Ozo baka. Yo moko o détruire nzoto na yo. O détruire bo mwasi na yo. O détruire. Mon peuple périt par manque de connaissance. Moi mkena nzeki na poto sona bino na poko alelo. Yango wana. Oaza mato ya koyoka ayoka. Waza motema kondima andima. Opa moni ke ye il faut abaka. Oya moni ke ye poza la bien. Po mobali na sepa il faut abaka. Baka na yo. Kasi mkolo makile bando bima ya mwindo. Docteur ayebise kite oyo ndenge eza boye. Et comme déjà cancer avancé, il faut tout le monde l'intéresse. Oya kosuka lokola ndeko ya Suède. Ye kutozaki avancé te. Mais batala ki ndenge ezaki babi. Eza intéresse. Moya ko stopa ngo ezate et ko se généraliser. Na okufa, na tout le monde l'intéresse bien, bon le monde l'intéresse. Abateli molimo. Mais tala sikoyo. Elle a tout perdu. Pozeka na mwana moko. Mwana pe ya mukie. Azana mwana zekana na 3 ans. Bobi ko bota poto za yo moko okende musalo sala boy. Anaka bota na baika. Natika na mwana moko pourquoi? Parce que il terroriste na ye mo mutasani ni monta bombi yako. Pona lelo to sikiwana. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tatanza mkalusa kumu. Na basoza mutakanda kotala ngate po sepla na ona ngate. Soko otala ngana fenêtre. Na yemko utikela commentaire na be. So socha commentaire na be, ukangi fenêtre, ubendi pena rideau bino sane. OK. Yo moko lobi ah na fanatique ya révolté. Tikana bimasa ni na kene nanga. Pona lelo to suki wana. Bye bye.